komona bolamu te moto il fallait pas na mama wakende na kei ya fai que son âme repose à paix. Autorisé quand même. Bien sûr, obligé. Faut-il aller dans la kimia? Obligé. Maramoto les Guinéens na France. Des bolo qui ne qui joue à souka on besoin m'attaper pour que la mine TA. Maramoto les Guinéens. Mon Maramoto l'équipe bien au niveau comité organisation il y a pour ça qu'il y a Gianni Faye. Donc tout était vraiment la classe et l'équipe bien par la grâce de Dieu. Je crois aux Aki Lobby cérémonie à souka Salamaki. Total peut auto vérifier déjà corps ici va checker qui ont déjà depuis. De va checker déjà corps depuis. Donc on a pu checker déjà c'est bon donc tout est bon. Et quand on va checker à mon tour ça comme une colite il faut checker batala tout ce qui est conforme mais c'est bon après on va libérer. Voilà. Résultat je pense que quand on doit checking na yo bodi ba biso ba informer on bala moko. Ouais tant on a commis parce que on a délégation de Tuni ce qui déjà c'est bon. Peut-être qu'il était bloqué et bien betika na Paris. Donc tant on commis na checker na l'accident LTA à Talib à Bengi Pekuna c'est bon. Il va confirmer la preuve Monique Blaise avec moi retard. Nous avons fait une intervention qu'on a pour dans l'accès LTA au président le matinel na monsieur Guy va dans l'organisation qu'on a. L'accès dans LTA ne permet pas de ceux qui effectivement et c'est ça la mis bien, on s'est mis bien. Ne na permettre pas qu'il n'a que la Sagi qui est tout qui naie. Maman Moulongo à côté on était maman que pour tout ça quoi prioritaire quoi. Donc mais la délégation il y a maman Denis Nyakero sa première dame Yambo Konabiso. Déjà merci à maman pour Kanisaki Gianni Faye pour saluer le remords bien. Saluer le remords bien. Gianni Faye qui a voyagé de Combalé, mais tu commandes un petit carton. Voyaging à place à Batumba qui met, place à la valise. Donc la suite. Et on va comme qui Robert a tout le cœur. Parce que nous c'est petit carton. Quand les gens qui ont un carton, les petits colico. Et nous avons kufana kutoka nyasi kuchika ngoi au mukandai au ndakwe au boye tamtunda ko voyager tamtunda ko voyager on se comme tout nene tanga ko voyager côté mon la valise donc comment tu vas que livrer et nous avons un marco de valise pour que la personne ne bloque pas qui parce que nous sommes petits là, ça sert à rien. Ça sert à rien, on met la tour de le Gianni Rozon et Bembe. Et c'est le Nisamba. Vous allez quitter un Gianni qui est des poteaux, 16 ans, mais retourner et Bembe. Et ça pas cité, papa. Heureusement. Mais la rose, c'est pas lui à mon à moi, je fais la mauvaise foi. Donc, la bina komona bolamu te moto il fallait pas na mama wakende na kei ya fai que son âme repose à paix.
Salut la famille. Destination qui ça, nous le gars 2 minutes. Tu veux rouler la yaya, tu veux rouler la yaya. Jani Faye. Franco Lombo na biso. Destination Kin. Pour l'enterrement de mon grand frère Jani Faye Lombo Franco na biso. Merci. Jeudi na 23h. Bon mercredi. Bon comment bon mercredi. Comment tu m'as bango. Bateau tu vois c'est la port avec Jali, c'est la bateau avec le port. Présent chez lui. Dans le sortie port à Jali vers l'Istanbul. Et comment à partir à 17h. Comment la Tchéquie, l'Istanbul à partir à 17h. Donc, tout le accord avec Janine et Sabino. La direction, montage, bureau montage, j'ai dit, vous allez belé l'aéroport en Chine. Vous avez accord et nous avons sur Janine Faye. Comme j'ai dit, lobby à 23h. Bon, en réalité, nous sommes l'équipe au monde en Ashura Verde Studio. Faye, comme à lobby dans le Congo, on a qui à partir à 23h. Donc 23h déjà, donc Boko a déjà parti à 22h, donc 23h, encore déjà Véjani et comme on a un aéroport Yalji. On a ban à Istanbul, encore réseau comme on a 17h. Donc on a ban à Istanbul autour, bon bah Fifi Miel. Encore comme on est dans 3h du temps, on va 23h à minuit. Comme on est là, on a 21h, on a 18h. Et tous en un décalage, on va faire la Turquie. Il y a 1h du temps, il y a 1h du temps. Donc on va à 17h. Ballon à 18h50. Encore avec Gianni Lunga à 18h50. Le bateau va en Turquie, tu es sur Ernie. Toi, pour toi, c'est le calcul. C'est le calcul. Comme ça, après, c'est ça. Ça dépasse. Merci vraiment. On va nous connaître cette diaspora. On a vraiment. Na Boningo Bozaki na mona star na bino Jani Faye pour te benga Mobutu Loa comme comédien. Bon là qui c'est vraiment bon. Un grand merci vraiment il y a tous les diasporas vraiment et puis là bah journaliste Sambo on a vu surtout à toi Miguelema. Vous êtes un journaliste professionnel et du coup il mérite pourquoi parce qu'il y a des épisodes avec la biseau partout et deux autres Faria Jani Faye. Donc lobby déjà na 23h na Congo. Na ebi ke bana mboka on ose les bébés il y a star na bino. Lobby déjà partir à 23h encore à Djani Zala Mabela Fachi Beton, Mabela Maman Denis Yakeo, Mabela Bangkoko Simon Dumang, et puis corps avec Djani Zala Mabela. Donc à partir déjà à 22h, pour ça Djani aéroport, donc encore à 23h. Et voilà destination Mboka. Déjà, ce soir, première délégation, on est à Kinshasa. Lobby président Mimi. Hein. Ouais, lobby président Mimi. Après Zigorana, Sonia Ivolokuba Hollanda, donc une grande délégation. Plus de 10 personnes donc matin déjà ce soir. Ce soir, on a Kinshasa déjà dans quelques heures. Voilà, on est ensemble. Merci beaucoup le boss de David Mangaya, l'inspecteur Edouard Massenga. Tous ensemble, merci. Ouais. Tout. Sylvie Moulumba, Ndeko ya Chekoko Moulumba. Sylvie Moulumba, Ndeko ya Chekoko Moulumba, Madame Kibongi. Il y avait un aïe tout Kibongi.
Si azokende kini akele una papa azana kini Oui, donc tu as quitté Matanga, on est là qui n'a gagné à pays, donc ça fait très mal. Mais nous avons appris, nous avons dit, vraiment, ça qui n'a pas moto à battre Penza. Surprise à précipiter ma chérie. Ça ne peut pas avoir quand même quelque chose. On va contacter les derniers mots. Alors, quand ça nous vient pour nous casser, on va aller me boire. Déjà, nani na groupe ya yali ana kaka groupe ali mama tona pasi pasi makasi batémoignage ezebele oh kitoko mabele yana mema na mkongo kitoko ndelila te você lá na lista de 10 mil ela fez Tanga makina ye mokonzo ayo lokola batime aye mokonzo soni aye aye mokonzo waki ayi banda aye pembeni na yo otema na ngaye directionenga akambo ya kalinde kona biso ikambeni na likolo azomona akotelela wana koyimbela wana kaka ndinga kufi na ndako na ye antuka yaya moni ndeko na biso ndinga kufi na ndako na ye makila na ye eza na motu na ye na olo bango makila na ye eza na motu na ye olala boye olali na motu na ye wana
oyo aza kobatela jani akei aza kobatela mwana mbanda na bana ye na bana na oyo botika bana mosusu oyo ezokota mobali wana oyo baza na ye oyo amite mindeko na biso problème ndi balobina nini balobi nini na totalité makilo mataki emati ekati vene yo kansimbi ya ndenge aza wana suika bongo bankete ezocontinue continue aya okufi na ndako ya mutana poto akufi na ndako na ye bakolandela bayeba makilo mataki ye na nere ekati nere koma mwana moto akufi na ndako na ye natayana bakopase mpena message oyo akufi na ndako na ye adresse ezalaki kuna te akufi na ndako na ye e alors eloko nini elekaki ota basoni na garçon wana neti lelo elobindeko na biso akufi abaswanaki na garçon wana avant un jour avant mort na ye garçon na maloba tokoka na mosika leyo okomona asali dimanche na soir olotuna moto mobi okomona lamoki te omonisaki nini azoba jani yo okomona lobi nango ndeko na biso eyeki kene atikeki ono eza te lokola yo oponi mobali wana bokontie kofi nayebake atuka yaya jani fai olimoni otema na kimia nzambe azali kubo kufika na ndako wana na pasi nyonso yo omoni makia na yo ye kaka na ndako wana tokokufela kuna ya laka ekonke mama komona bana bango moko koya sans mama na bango komona nzoto ya papa na bango sali onde esenga vraiment bien te d'abord mama aza na mama moko boye ayebi kobatela bana te éducation ni bana bakozwa ata oyo ozokanisa mibali ndaolanda de mibali na kati ya ndako wana susi ya bana na biso oyo jani atiki toyebonela nzambe abatela bana wana bana mpe ya bato mosusu wana bon baa bana tokoboya bango te me nzambe nalola abatela bana wana biso mpe bandeko na ye totikali eza toujours kotala bana no ye mama te tokolimbisa ye milelo te nayeso nzambe alola. Merci beaucoup maman, tokozwa numéro non en direct. Merci naozwa numéro ya maman parce que c'est dans la guerrière. Tokozwa numéro en direct tokozala na posa tosala na ye émission to asolola na biso mpena bien quoi 2 secondes bato batala biso baza tellement bele baa na biso. Ok maman okotya numéro na yo. Ok, comme ça, tu rejoins le numéro même président de Londres. Tu rejoins les cacalamines qui sont en plateau, mais comme l'actualité nous oblige, tu rejoins la musique. Tu rejoins de Londres, la musique, il y a Bandeko. Bandeko, musique, musique, ma page. Il y a un peu parce qu'il a la liste, la commune, la liste, Jerikiao. Non, Matadi. Ministère, c'est à tout. Bon voyage, mon vieux. Jerikiao, Tokunda Janina Pepele, Toyoka Wabatualo Bate. Ok, madame. Justice Nabiso. Yana. La justice de Dieu. Yana. Bon voyage. Batami Kunzula, Tokiba Monakin. Yakindu, les réalistes, la commune, la liste, Jerikiao. Non, Matadi. Ministère, c'est à tout. Bon voyage, mon vieux. Jerikiao, Tokunda Janina Pepele, Toyoka Wabatualo Bate. Ok, madame. Justice Nabiso. Yana. Papa madame, assistance à la naïe. On a parlé à naïe. Et nous, on s'allier, puis c'est la cabane. Merci, madame, pardon. Maman, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, papa. Comment ça se passe? Je fais en direct parce que j'ai pas votre temps. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Y'a pas Ibana. Y'a pas Dylan Yeo. Dylan bien. Papa Moli, esengo eza te mpasi na mpasi ti azongi nzambe na nebala osepanisi ya te asuka apesa te esengo asuka ya mobali na ngai elamba malonga te sapato malonga te ndako malonga te oyakosala nini ndeko na ngai
nekesela otuna nzambe ezalaki lipamboli to ezalaki lipape yaya biso oyo ozwaki ezalaki ya lipamboli ezalaki yatabana na yo te yaya nakisata mwana moko te eza ya pamba yayo mikangi awa ngomozonga ndiye bakangaki maboko na makolo yaya na ngai olisola pasi boye moka mosika yaya Zamosini konjima na ngai osala ebona mwasuka akisini koyena tosambela pa walesa na bia ya nzamba osala mikolo bapriya leki nango fosambelanga La suka la bomba ya mobali. La suka ya ngai. Akina popo kontena ya. Ngomozonga ya kotindika. Ngomozonga ya kotindika ya ngai. Ya kozaka loba ya. Ya kozaka loba. Ngomozonga na kokenge. Ngai papa. Ça, je pasteur à PC. Parce que bien peu beaucoup on a pardon, on a relié, ça peut-être maman la biso la pris. Bon là vous avez passé hein. On a relié mingi tu rapidement mutu asala mutu likamuta bukani. Pour au chassiment ozonga. Soit moi mutu asui moi erreur moi muke mais on ne kufa biza bena passe. Donc vome ya mona no makambo kwa mona makambo kwa donc makambo a mona makambo. Mona no makambo. Au moins non c'est na besoin la mboko ya fa kufila kita. Aba bien. Pantalon on a besoin. Le pantalon yo so honde ni ça fait nanda kwa la. Mais ton ya deuxième tour na pantalon. Ozo honde. Mais bien non. C'est que ce que tu as idée na yo donc on a vu privé siko. Pour y pena fa tato la faut mo faut yo mo y fa le kana TV allo ba lo ko ni fa ya zo ki na kwa. Est-ce que on sorti d'abord on a téléphone on a ku fela ki to kena on na service. To après to comment vérité après. Parce que enquête où me la gars la facilité enquête ouais enquête on t'aurait à coup fait 10 ans mais enquête où me la OK comprendre donc enquête et retirer va continuer plein ciment donc bien que me doit couper ça ça autopsie bimique à couper na salle qui AVC et tout bah ça autopsie bazoli téléphone est-ce que bazoli téléphone ba quel un service bazoli téléphone donc enquête c'est bien le bisu ko to que ne partir bazoli téléphone on après tout ba les gars qui vont na kati après la vérité dans la vérité les alliés à probablement la vérité oui pour continuer toujours continuer toujours procès et continuer dans vérité est-ce que la brille à mon ndoto moi a été banda lobby tilelo a été li pari lobby ndio kwa lobby ça dit faut na on va le monde tout cabane mais moto akufi mobile na yo est-ce ça normal oyo mona ndoto na ete c'est normal te na biso physique mais ndenge yemo ka ebiki no ako ya pourquoi ba température ya bato bana baso bazali awa isa bien ti nous tombe la température na so ba mettre mikolo yo yo fa nous tombe à attention na ba so attention attention à 10 jours ba so attention 1 an ba so attention 20 ans donc nous tombe au digérer la ligne na ba so peut-être biso vous avez nettoyer presque libérer pena pour attends moi ça na musique parce que ma gloire maman baba yebi bango musu ba savu kiza ba bango to ba yebi kino makambo ya musique est-ce que charge batikelo rozala président ya groupe Janify au supporter au comme un groupe on a liboso groupe na groupe banane va merci beaucoup Notre numéro de Patata Maxi. Merci beaucoup. Merci vraiment. Nous sommes partis de la ville. Qui bana accompagné na Devos Musoba. Yemu da ki na bana lobby. Mais pour na lelo na éviter s'occuper Devos Musoba. Royal sous na bana pour la dernière jour parce que avant la poto
ezosukisa lelo tosukisi lelo te mais ntango bakokunda na kinshasa bacomédien bakolocation sale mpo tovanda torendre ye hommage ya suka wana ntango bakokunda na kinshasa journée ya l'été namoni bongo derrière la caméra à côté de mami kizimikisa mikenema matango yokuta tomona à tout moment tala mikro ya principe mwasi na ye otika komona ye touti ozali na mort bambazela ngo na sola vérité studio koto ozali na mort ok bambazela video akomade ok donc ndenge mingi nye mato loba wana bato ozala na ye na mort parce que ntango babimisi corps oya nango awa azalaki na mort toyebi te ntango akomaki kuna asololi nini napi parce que ebeteke tokende kinshasa wana alandaki nani kinal alobaki bilamba oyo ndenge akufaki nango bilamba oyo ndenge akufaki nango akoyo osalaki en tout cas nayebi te so nakotanga komboa ya komteko na histoire nakotanga komboa neno naye na azwaki déjà mwasi mama tete jesali mama tete place aza mama moko très bien fille moko bien gentil posé eyaka kutu prévu bakoma parle moko mais eyaka oyebika mama ekosala mateke vie tata abiyaki okota place moko mpona valeur ya vie mama tete azwi la vie chambre na bondi na mairie de bondi vie akoma kuna alongwe wana ya sendeni akokoma na bondi alors ntongo vie akokoma na bondi akoma déjà indépendant azali esuna kinali te azali esuna ngai te oyo vie bandeki kosala en tout cas toyebi te yo coup de fil ya mais oyebaka nini kazonga ya ndako en tout cas nayebaki azongaki ya par rapport ya kinali parce que ntango tobenga vie vie ozwa te azali obenge rien mutu te tournage anda apeso te rien imaginez mama le ya ndaya jete sali mama le ya ndaya bishop ayaki poto mpo nga nayebi vie na poto te mwa bapolémique mo esalami wana tokobeta ngo vole mosusu nayebi vie na kishasa aza acteur moko abandi kosala théâtre na poto te abanda kosala théâtre epa masumu de brende na kishasa jete sali bo président masumu de brende nalongoli mpe na chapeau mo président nayebi koyaki nasalaki foto kutana mer esimbaki te nabandaki epa masumu de brende epa masumu de brende lokola vie wana bando poince nga nalongwaki na Janima Jani Janima Jani